Morami Sarah, miel de son. Ma bon pour la leader, la vie dans miel de son. Voilà. Sans plus tarder, miel de son, ça l'entrée d'ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Prenez place. Mesdames et messieurs, Ziki Sabango tranche musique de ce jour reçoit pour vous des moments dans les réseaux sociaux, l'artiste et musicien Miel de son, autrement dit Morami Sarah, dans les abeilles. Bango tout bazali à Salabiso vrai bien. Une fois de plus, merci à monsieur Simon Ikamba, 3 fois boss, 3 fois patron, 3 fois président. Simon Ikamba, 3 fois boss, 3 fois patron, 3 fois président. Alors, on va commencer coupant s'il vous plaît avec mon invité Miel de son. Bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche, bon dimanche. Je dis bon dimanche à tout le monde qui nous regarde. Bon dimanche à tous les parents. Bonne fête des parents. Naba parents nions sur le monde entier. Et puis biso orphelin les lopeza journée en tout cas ni sera parents na biso parce que ça journée à parents. Je dis encore bonne fête na parents et à artistes na nions sur bazana plateau. Ma bon pour la vie. Alors, Miel de son, on a un groupe les abeilles, salut biso bien. Miel de son, depuis quelques jours, on a une dimension moussou sur le plan à succès, charisme, on a une vidéo, on a suivi presque partout, on a chégué, on a belé. Et ça, c'est préambule ou bien? Oui, c'est toujours préambule parce que je vous avais promis, la conférence de presse. La conférence de presse que non, voilà, elle va poser ma question, ils ont ma réponse, il y a ma question, et puis de deux, ils ont ma réponse, il y a ma suggestion, ma reproche, ma conseil, il y a un monde entier, parce que j'avais vraiment besoin de ça. Je fais pas de mes choses comme tout le monde. Tellement on a besoin d'un qui tend, parce que mon carrière pour un jour c'est une icône, il y a Mboka et tout, il faut avoir beaucoup de conseillers, quel que soit négatif ou positif, mais il faut avoir du charisme, il y a quoi accumuler encaisser tout, et moi je l'ai fait. Je vous avais promis que c'est maintenant que vous allez comprendre comment est-ce que le vrai succès, comme on dit, le vrai succès, c'est le travail. Le travail bien fait, c'est ça qui amène le vrai succès. Moi, je ne vais pas faire le succès passager. 2-3 mois, ça passe, et puis il n'y a rien qui reste. Pour moi, ezaka ke non ndenge bozala botuna ka même ata banzembo mela yemba même ata ndenge nazala ki na maison mère ti lelo botuna kango. Donc banzembo botuna ngo pendant 20-30 ans bokolemba botuna ngo te bokolemba ko bina ngo te bokolemba ko yoka ngo. Alors préambule en siko suite na ngo ndenge nini. To moni ba CD bimi, félicitations, je les ai ici. OK ndegi poto ponango, ça a quand même ajouté quelque chose. Je vous avais promis parce que la conférence de presse na FCBino que non na kei siko pona na ya na ba CD ba CD o biso to sali eza ba CD neti ba CD nyon sauté bon pour ne pas koloba makambo lokuta o comprendre na lingana sala ba CD ya ba qualité ya likolo na qualité ya likolo ya CD zo like ça que non CD mo ko vanda et déméré na maboko ya mutu et bebisi ba lecteur abatute so mutu zo ka na voiture na ye azo yo ka pena que non azo ka CD azo ba référence na ndenge pena CD zalaka parce que c'est ba norme nyon so CD salimaka donc soko tali wana CD wana oko vanda nango pendant 10 ans au moment que non ils ont toujours en bon état donc ils ont fabriqué en Hollande donc na perfect ya ba hollandais donc ça les mis na ba condition nyonso ba sona nous a kitoko qualité artistique ya album ils a kitoko ba texte ils a kitoko ba chanson donc kolobate voilà. Mais c'est que je retiens également double CD, c'est pratiquement double CD. Ouais, double CD, oui. 18 chansons Toloba. 17 chansons. Et là, une inspiration, vous chantez comme ça pour des raisons d'argent ou bien d'inspiration vraiment? Non, parce que c'est un album. Premier album Nangai. Et si vous imaginez que na bandi musique nazalé na 14 ans, j'étais encore enfant. Na banda 14 ans na bandi na leki
babisiki belé ya quartier nanga yolo donc surtout dans le tu ya école quartier nanga yolo na yeb vi nanga rumbe drapeau blanc na pesembo na beti pe na vi nanga na nimpela na tamo na yepe viva la musica first class wenge musica 14 ans quasiment mais nyonso wana il faut maintenant so na lobi nazo sala album na ko sala album moko te neti kaka faut besoin pena temps au vendu qui première chanson deuxième troisième parce que en dans sa carrière nanga tant on sala ba solo vocal ba tumsu bazo kantanet ke muto akoki koyemba nzembo mobimba e mokote mais so konde ezalaki na ordre ya mouvement ça mouvement ya moto vous voyez ça mouvement moto talika que non peut-être petit so na PC des chants et aux asso moi compliqué moi vocal ba misiko na bando sala effort ya ko valoriser ba vocal ngeza na ba valeur ba chanson ya on apprendre même ata artiste na des abo ba vocal ba chena kati on ezana ba valeur ba chanson ya solo on a dit aussi que ma mission un peu ba bogal santé ça bien c'est que les abeilles vont respirer non bango neza toujours soin alors bien de son est-ce que tokolo ba album na yo préambule au début et souffrir quand même na moi ba promotion moi et kota Laura ba CD bimi est-ce que c'est quelque chose d'un préambule avant toi de yo ka dire oui bien sûr les gens achètent déjà c'est quelque chose parce que lelo ba komi ko yo kango na ba voiture na bango et c'est quelque chose parce que na ba grand frère ba kulutu mususu bazala peut-être bazo croire parce que c'est normal nul n'est prophète chez soi OK pas grand frère mon PCV yo ka CD le lendemain il t'appelle pour dire mais petit mais ça c'est du sale, ça c'est du lourd. Mais moi je n'imaginais pas que tu pouvais réaliser l'album dans ma dimension. Il y a beaucoup des artistes, comme Oyemba Biso Banzemo Mususu, parce que beaucoup de bruit, chansons ils ont respiré, guitare ils ont bétaté, trop de claviers, trop de programmation pardon, mais na album on a zoyoka niti quoi maître Eka Pouloussi hein donc maître Dadou Boto pe na PCMbo t'es déjà place à Zali ayoki album ma ebsinga que non mais na boulé neti ba album a taboulé ndenge tabana woyoka mo mais on essaie de marquer déjà banzembo presque tout on va je réclame ma femme hein, fan mais les lots te belé fan ya fidélité zéro auto like ça parce que tellement ba tous ba fan na make sense ba tous ba fan ya romantique parce que romantique tellement bimina en clip na ngote ba bazo ka on mais ceux na yembi on ka na télé ba appel les hommes nzimbo clip na ngweza wapi ya on a epsa kimbala moko debe fanti ya tido de ba forme ngate non master ninge za bozo singa ke non clip mbalmo romantique et bima parce que batu balingi on tellement makasi très bien bien descend ça va nzemba bala tu m'appelles dans makasi la musique en Congo te on a le logo moko oh ça na delia ke mona koza ipaya Jansi Mayas ezala ki kozala ja ce qui Jansi azangi pantalon to chemise ya kolata soto na ngai ekelela nango atali baya kolata maya si jamais il faut lier malamu balata kitoko pona soirée atali kolo etopa makambo courage nzoto ezala nango mindondo te elingi koloba te nga nazalaki mowumbu mpona mamela bolingo epesa biso te chapitre la badirective engakokima deception bolingo mpe akobangela susetika biso me fidelité nanga epai ya Jansi yango ekangaki nga nsinga ya mwindo na miso situ na bamoziki ntango bazalaki kobelela biso meilleur couple de l'année meilleur couple de la planète meilleur couple wana nazalaki amona lokola mikolo na setukaninga makekenga muyasolo ikanazwaki na kinga bwagara
garantie à 10 mois. Depuis ta plastique na réchétévation rapide. Et pas etoko na bisa makambo e contrôlaka ba pleta libaleka ye na ba tendresse Jansi Mayasi Forza Italia Ebama Jansi akotelanga tana nzambala ya pamba ezanga poche rifezanga tena mopanzi na maja Jansi abongola etoko balansoir ekomatema itamatako leka mwambe tusa oezokamwisa ndenge mbanda yo asakaje ngai nabetima kuka onala malamaka permitation esani na mokokolo ndako nakomiolala na ebongo etokolanga makambo eklelo efaze wapi etoka basuveni totamia bolingo na biso Jansi Mayasi oyanga nsema Mayasi yobani sekonama obie yotikelina siteri ya maya miso eskeza pona na bikato na kufaloba mama yoyoyo zamokanga netoya nzambe mama yoyoyo zamobe talia pema tinala miele Christelle Blanche mama obie Robert Mayasi yolakaki na bonheur lelo lifuta na nga susi bomba lelo na bimisi moto na linga vraiment anyokoloko nenga abonisanga babasi. Merci beaucoup. Voilà, Jansi Mayasi. Titre na honini? Titre na honini ya Maya Misu. Maya Misu. Maya Misu. Ah, te reso moko mususu. Maya Misu. Donc yo bon, ba titre ça va bon. Ba titre ça sort autant que titre moko boye toko. Je réclame ma femme. T'es de la pardon. Jano Binan. Jano Binan, ouais. Tokena. Binano soki nakufi na susi kobanga te katanga foto tiango moko kolemanga na kati lonango na pale du pepere nzetango frui na mwa kozala mitema wesunga baye baza na susi baoyo mitema ezoka baoyo bazanga bespoir namu Janobi nano mon amour Kakima bolimola parfumé Sepelete Alpha Mouya Kakima bolimola parfumé Mère Mazé Verlet Alberto Binano Botika mananyo kwa matapene na yepo musikane na zokufa Janobinano tianga na motema Kakima bolimola parfumé Ajozopesa confiance Oyebi ekoleka de moyo manantape Molinga toyekotela Nasila nenango ekoki pe kozala korbia Mondai ya bonheur nango kaki Oyo ya malheur nango fungoli Binanga yo bebisie
binano wapeketika la muzika ibemba bolingo nalanga motema nanga komiopola nekropola kokunango eza te yolobaki nanga yokende koluka mosala nde ndengi ya papa yokozonga nzoka yokende mpe ozonga yobala mpe obota papa bombenga ngai nasilisimi bango nyonso makasu na bipuka na bokolela yo mwana nandimi nasalela persévérance patience na fidélité jour ekofuta ngai fidélité kutinga eloko te sikinga ya pamba mosebelisinga libama jalo binano fardo yanikilia sambe nasala nini na mokili papa pourquoi pasi ya boyengo binano na bika binano sambo bajene na baprie na bondelo yozonga nzoka yokende mpe ozonga yobala mpe obota papa bombela ngai nasilisimi bango nyonso makasu na bipuka na bokolela yo mwana nandimi nasalela persévérance patience na fidélité jour ekofuta ngai yo fidélité kusinga eloko te etikinga ya pamba omebelisinga liboma je binano pardon Voilà, bravo. Miel, t'as les allées. Baxé sur moro. Et à donc j'ai dédié cette chanson à ma mère Kapinga Nsuka Christine qui est à la maison qui me regarde. Maman, je t'aime tellement, je t'aime ma mère. Oui. Donc voilà. Ayoka. Il n'y a que toi qui nous reste à ces jours, il y a 1er août. Ces chansons, je vais penser à mon père, quoi. Voilà, la miel Raphaël Touléwa. Par là, je pense à tous mes frères et sœurs, famille La Miel. Partout là où vous êtes, je vous love. Très bien. Ok. Je croyais que c'était mon amour. Je croyais. Je crie mais c'était pas mon amour. Des bœufs. Antidote de ma forme. Yalomi Bonapile. Moto pesi motema na ye antidote nzala gentil comme on est humate des affaires à la na bona kuma na basusu balekisala ngatango e bolingo mabe yo komisi vinanga paradoxe yo meminga na tribunal basusi tebefe molimo ezambeli afungwa te po yo sasa moto motema ezoswibi baconséquence ya déception bolingo nanga esele nanga kaka yo antidote poriro mama
nazomona na bolingo yo kobala makambo kobala pete makambo mama kobala makambo kobala pete makambo iba Claude Oscar Mongala Kilimanjaro ozobanga na sali na kekoloba mbisi na piscine banatongo tina pokwa nakangi atanda kala moko te imbwata kimimangu jamai okomona motoki na ye yanga mawe komi omonana soni mingi na miso ya bato bolingo eza rezo biso babone tondima na biso souffrance ata moto ezopela topai kotika mpona elenge ya supa bolingo mwasi ya ndumba ata apime yo mbongo na ye moto atutili bakuna diamata ekoti ye mosapi osekanga te mpo boyebi te pasi nazomona na bolingo yo kobala makambo kobala pete makambo mama lokola depute na ndako na parlema vote la loi contre la famille olingo nyokoli yaya na ndako abimi na balabala kandakanda yeye banzabi iba Claude Oscar Mongala Kilimanjaro c'est bien la soliste on a makasi il est pas fidèle hein soliste na yango Alexis Bela Moussala yango nde Moussala bravo à lui donc c'est ça très bien bien de en tout cas félicitations hein ozo comme ça na banda quoi eloko nini zangaka na carrière à miel de son déclic moko boye comme non eloko moko ezangi ezate parce que le carrière à miel déclic banini na bandi carrière ya ba succès ba maison je veux te voir au Zénith de Paris je veux te voir à l'Olympia na bimisi album préambule na période ya Covid ozata mutu moko te abeti stade abolo bageno baninga bazobeta ba stade tozomona azati alors botika biso to sala promotion ndenge to bandi boye na prometa ki bino ke to banda ko sala promotion te mais to banda ko proposer bino biloko to pese loko to tala ne bozo tala ngona TV ne bozo kango siko to ko na phase ya promotion nde ba bavanda palais ezo ebike mutu muso akozala na mito azata na flash mobo ya buki ya mutu banzimu na bando ko parerere alors promotion et c'est bien il faudrait dire aussi que Miel de son baby un bon chanteur baby on a bon danseur on a beau gars on a tarabien maramoutou bien alors qu'est-ce qui va se passer maintenant le lopé Covid et consalaté il y a déjà des programmes qui sont prévus par rapport à cet album préambule pour un concert par-ci par-là dans le bien je veux te voir à l'Olympia de Paris je veux te voir au Zénith de Paris est-ce que au moins et le réseau salanga moi pas si mouké parce que vous-même en tant que
presse Yaminene Yamboko Nabiso, vous vous sous-estimez. Je viens à plateau nayo et ce qui bateau batali bisolelo. Makazi. Il y a peut-être des grands producteurs à Fanny Boitel mais non mais parce que sangana baba. Tout le monde y a zo ko hotel na podium té. Mais garçon so ga yé na CPLC public nanga. C'est ça que je vous dis. Et ça na promotion de makamunyo soya. Tellement to komi ko ya ko ça la promotion ko la ki sa œuvre na biso na public ba yo kayango. C'est maintenant au moment que suite ya makambo ko ya yango. Que ça là déjà le concert prévu le 18, je m'excuse, le 18 juillet au na Jules Chetemba mais na ko ko buka porte ya ba konzi ba cheloate. Donc total qui notre freiner mais exact toujours date moko ko ya ultérieurement pour la présentation officielle à Nani. Mais na minutes oyo avant Tokoma le 20 août, Tozala déjà na Kati Afrique du Sud pour na deux productions. On les a prévues. Donc, mon souci c'est que na mona simana. Alors, bien de ça, qu'est-ce que tu attends de cet album préambule pour la carrière? Ce que j'entends de plus, il y a Liboso Eza que Erandre Ngai célèbre. Non. Pas célèbre parce que déjà. Célébrité déjà tout le temps j'étais jeune pour na célébrité et rendre ngai pouvoir moko de rester icône dans la musique africaine ou congolaise africaine na monio na noté au Kropesa baninga na yo ba collègue na yo ba musicien album pour ne pas kotonga on a vu un de tes frères no pesa papa na mino album. Héritier a donné à Werrason son album, mais Miel de son, tu sais rien. Non, mais moi, je ne fais pas comme tout le monde. Moi, j'ai déjà de très bonnes relations avec mon vieux. Et puis, Erebi Magdi na plateforme, yo, viens dans ma casse, na makamona ou les kakutu batonde toujours le bar. Donc, on refait ça, on refait ça. Non, ma bénédiction, album à Liboso, aux alatemiens. Na lobby, après ça, on a déjà ma bénédiction, ba les belé. Ya bozalana nuka na ça déjà bénédiction ya ko porter ka que notre nazo le kabolo parce que miel de son atom oya za na wera musique donc ti le nom na kati nzoto na ngai be kolongwa te déjà bénédiction déjà makasi ngwana donc oyo peut-être ya ko kende wana yo moto okotinda ngate otuna ngate parce que lelo na ko ebisa yo loko moko zaneti moko nani makoso nenga zawana to bon on peut exemple nini bon père car n'a parlé quoi au moni père n'a parlé et vous à la peka que moi na au sala ba erreur au moni que non ifuna ya peut-être na yo ça papa moi nani nazo na sens mais ngai sikoyo banda na zala exact au moni na une émission na yo ko poser une question na tête parce que bénédiction nanga ezala devant yo ya koloba ke non na lobby na petit nanga miel asala musala na ye émission nanga ba bali saka mona ba teka mona ti donc lelo so inazo kende peut-être ko pesa ve nanga CD na olinga kutota caméra ya ti très bien na olinga kututi donc oza peut-être na koza peut-être na ndenge ezala kaka adam président nanga mo wango banini ayoki peut-être na ko sala et là on a quoi ça là peut-être il y a la journée d'audition na ko zala kena kena vin to to bando yo kazo ibsa ki il a bien oui ko danger journée d'audition on a préparé journée d'audition na ozana vite tout ça l'audition ayo la pour la télévision au terre le Werrason na Hollanda yo nga siko oya ko Hollanda yo je te dis mais ka sema na zo ibsa Hollanda mais so landa ngati et bon on a évité que via zo landa mais via zo landa ngati via za artiste on sengi journée na mère journée d'audition na si na osengango na vie na okende to chena lecteur to zoyoka aibsinga ki koto na aibsinga on dit ma pe ba réponse à Roloba si ya lelo kutu na boya kutu ezala kutu ba réponse kutu lelo kutu na koma oyemba susu danger ko sala ba réponse kutu ke non zo me ko zela miel ko beta likolo mingi te beta boy ngoga mérite longa okate Karine ici au Jano mérite longa merci bien ya ngone lelo moni ke non ko moyemba banzembo neti ba oui c'est bon ma cosa net make sense yo kana ni idea to switch salango pour taper da bien le son merci oyo a dit que va ndeko mususu
badisque ya ba covid oyoki pe ya ba covid oui ba tout ba bimisi ce soit en passant tozo yokape voilà très bien disque muninga ça problème te to comment omoni lelo so mutalobi on a yoki disque mutu na te c'est ça complexe na mutema mabe il y a que ça qui règne complexe na mutema mabe parce que même atana lelo na ba réseaux sociaux ndeto za labo ko cliquer ko écouter na ngani loko moko peut-être un challenge moko fimo azo yemba mine il y a Moutoumousou, voilà quoi. Donc, ouais. Ça. Très bien. Merci beaucoup, Miel de Soir. Alors, on a évité le Lobani nous a l'ango dimanche il y a l'élo pour la battu tout balandi. Non, je dirais merci et puis aux Zalaya Moutou et Zalaya qu'on souhaitait bonne fête des parents na Batutu. Donc je dirais seulement merci na Batutu balandi biso de partout. Donc voilà, donc Bato pe Bayambi album préambule, Bato bazo continuer ko ça ba commande na bango ba CD et tout voilà donc je suis très content. Très content. Sinon, merci beaucoup. Alors, on a invité Théo Kailo Omsu Yasuka. Surtout, Yoki Logwana Suka. Après, on a passé Maloba Suka. Poto Kabwana. On a invité Bando Baébélé, Bolanda Bisso. Et puis, de lobby lundi, déjà rediffusé à partir de 14h. On va vivre Miel de son en intégralité. Nabutu na kolota Nasimbi malobako Tozobi na rumba kolesere Na shetemba epa ya bose shetemba kaimbe Nabutu na kolota Nasimbi malobako Tozobi na rumba kolesere Na shetemba epa ya bose shetemba kaimbe Stapongi ekatani ndoto esili nazongeli kolela na mikolo nyonso naye kolata maji na bongola ndoto realite fokolele koma koseka deception koma affection kosone koma dialogue bitumbe koma mabina Kamizo na komale papillon Na kumbali kolo ya ba folola Après nesta pongi ekatani ndote sili Na zongeli kolela nga mikolo nyosui Na ye kolata maji na bongola ndoto realite Bokolele koma koseka Deception koma affection Kosone koma dialogue Kitumbe koma mabina Amizona koma le papillon Nabumbwali kolo ya ba fololo Chérie Bakissa Zolo et ça sentiment et c'est l'ennemi oh yeah Colonel Evariste Lumbu ya mama kisafi marenye Engila miele Masanga ya mama kisafi marenye Inu tete puissant ya mama De la panaka mu Pourquoi commencer la baïmou De la panakamu Pourquoi commencer la baïmou Oh Willy Sare Mwana kitambo Moramisara Oh Degarbo Ricardo Moramisara Kalawe Moramisara Mitterrand Tsumwe David Pression Oh Ngiamaye Ngiamaye Shidi dada ye Moshi ye Lipasa ye Moroko na tempo ye Marocain solo chef na biso Chico mbonda ye Le professeur na nzenze Stabilité Merci beaucoup. Par contre, les abeilles de miel. Merci beaucoup. Soin.
Miel de son, sinon, merci beaucoup d'être venu. Bon, voilà la préambule. Tony Toyo, on peut se dire Fongoli, bar, boîte, terrasse, tout ça. Tu as trop, parce que ça a besoin de bonne musique. Moni, banda, veta boulé à sauté, papa ou mbaza sauté. To bavoa oyo etikali mukie peut-être de 3 ou 2 3 4 na Congo donc il a besoin koyoka susu ba bonne musique omoni bato ba koyoka bazota la émission o bazoyoka maintenant bazodo mais mkoloni na kochali ba ya place autobeta donc c'est ça donc torobeta belé. Très bien, merci beaucoup Miel de Sang, merci d'être venu. Lilo Basuka et puis Bambote na batutu badanzinga na yo namoni Charlie Paka Azawana Jires Azali Junior franc-congolais Azali donc Junior Bokese Nimbula Azali donc mon boss les vite la miel donc on a boss nangai Azana na parler avandi engi la miel magie donc maître Dadou Boto donc na bosani pété staff nanga nyonso ya mikili Alek Atanga Katange firmer Matoto le président mondial. Donc, Nabo Sanité, Roger Badjoko, mon conseiller privé. Donc, Nabo Sanité, mon ami personnel Alain Katanga Katangé, na PCP Bambote Place Aza. Donc, antidote de Bafor, mais il y a déjà tout de temps à temps, monté ma Romy Overstyle. Donc, Leslie et Jeffrey, on a Hollandais, na PCP Bambote Place Bazali. Donc, enfant propre, hein? Enfant propre. Très bien. Quand même, tu sais là où vous êtes. Merci beaucoup, Mialto. Soukani. Oh, Yorodinga. Mais le temps a fait sa beauté na le whisky, staff Igwe, staff le whisky avec Coupar Bola, champion Olivier, Arizona Litri, Shilamala, Saddam Scotty, grâce Masala de la part de Coupar Bola. Miel de sang. Ceux qui s'habillent comme ça, on va se retrouver très très prochainement. Merci à toute l'équipe technique. Demain lundi à 14h, rediffusion avec Miel de son. Chérie, pour qui tu te prends, tu me faisais du bien. Ce n'est rien que l'amour, c'est une histoire d'amour, c'est une question de vie. Révélez bien mon amour, ton parfait m'aimant, bébé, la douceur m'aimant, compagnie. Napesa
Yeah.